Mbote, je suis de comme Wapi. Nous avons na Itaka 120 mire de la matation ya ba Congolais et pas ba Congolais ba se retrouver ko paie ces formations to la ka kebino mundele a charger vitesse ya ba information sur mikolo yo moto nyonso ko bouger to kati mutu dans le bien moto toi ko bouger atoza nani information ko paie ça ma gouverneur ville de Kinshasa dans mois d'octobre 2019 a nommé administrateur Moussou ya sika na clinique kinoise comme on a docteur Guy Massamba. Mais docteur Oazraka Kala, on est passé à l'euroté clinique kinoise, la clinique kinoise est Koufa. Tu as vu que c'est à l'euroté. Comme on a Harry Nekwei, on a sali 12 ans. La kinoise Kuna, et le roman malongaise la kate, fonctionnement malongaise la kate, clinique kinoise est Koufa. Gouverneur en ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a nommé Ndeko Moussou, animateur Yassika, a géré entreprise Wana ya l'État pour être fonctionner changer le système de G. Mais Ndeko Oyo Harry Nekwei a beaucoup tempéré la décision du gouverneur. Alors il a reconnaître, il y a des dossiers Wana te, il y a des documents Wana te, il y a des signatures Wana te, il y a des tikaliawa. Donc si le lot la clinique kinoise conflit ezali, banzoroba robunda, bamatisi ba romona passe. Kinoise ou les agents de l'État, les pères de famille, les machine est bloquée. Moutazo bloqué machine à clinique kinoise comme on a Harry Nekwei. A complicité na Serge Kouvunina. Serge Kouvunina est un membre du parti politique qui moko ya mboka na biso Congo. Parti politique à Munene. Na mikolokoya to repé sa bilo détail. Est un membre du parti politique nini. Nini pas que na blocage ya clinique kinoise wana parce que ba ko sabiso mingi ya peuple congolais collé la ba ko souffrir la clinique kinoise tozongi awa na Kinshasa dossier ya Yumbi to yanda ki biso nyosu bande ko balabaki makamba Yumbi massacre Yumbi ezaki prémédité Yumbi yango baté administrateur ya soda pour être kimie kota après côté administrateur ya soda jouer intérim ba côté sous administrateur Moussou des administrateurs comme il y a comme moi peut mettre ma solo dans ma toité on va comparer WhatsApp et Facebook cause on va vidéo ba ninga te biso le information la source ndena kineko ya mbela bino famille oyo ya ndeko Alain oyo akufa amandeko ça da pire oyo mena Kasangulu oyo akufaki na Masasi oyo bandeko tanga comme général Elvis na kineko luka famille na Njili to solo na ba bisa bango est-ce que makamba condamnation à 20 ans et général Elvis boyebi yango bale ba yebi yango te na zwaki bango na yo kaka batu ya batte awa na benga bino bongo ba jeune ya Yumbi ya province ya Maindombe ba jeune ya territoire wana to solo na bango ministre intérieur alebi azuba disposition pour te kimie kota kuna na territoire ya Yumbi mais des administrateurs c'est la information aux moko zo na Kinshasa awa moko tikali kuna o atikali est-ce que azana maison d'administration à l'état deux ans ndaka moto bolandeki honorable Eliezer Tambwelobi alobi ka administrateur Moussou azana ndako ya sénateur moko boy mais biso yambi ba jeune ya Yumbi te ba expliquer biso nini ekoleka réellement na Yumbi yango dossier batu bakufa ezala prémédité ti lelo bakangata mutu moko te ata babaranini ata commissionnaire ya batu bakufa ya bakanga bango te bandeko boko yokota. Ok bandeko to so banda na dossier ya Yumbi nena ebiseki bino Yumbi yango makamebele koleka o ezali bandeko na yambaka kala na dossier ya Yumbi balelaka mingi ki ba problème bazana ngo l'état ko kipe bango te ndeko na ngai mais kana ko expliquer so ba muke dossier ya Yumbi bakendaki ka enquête Monesco FARDC ANR DGM le but de ce sera prémédité. Si le boss na niveau ni. Dans la caméra na biso konanga. Merci Tozo Pesabino, merci parce que présence na biso awa eza pona pambaté. Je crois toza ba jeune ya Yumbi toye awa pona situation ya Yumbi. Situation le cas qui ça fait une année déjà oyo tozo mona ti lelo solution ezate. Balobi que procès au banda. Procès zate jusqu'alors eloko ezate mais pendant que massacre salemi bakondi bazali. Alors présence na biso awa toye pona koloba situation ya Yumbi. Tozo tuna bakondi. Problème ya Yumbi ezozala ezoleka na procès te pourquoi? Pendant que tozo yeba que situation ezala qui prémédité. Alors il faut
procès banda bato ba commettre problème bakangama surtout faut bakangama parce que toko tika problème le kaboete biso toza na Kinshasa tozolia tozomela tozolala kimia pendant que bande kona biso batata ba mama na biso baleki lelo tozoloba bato bazotanga susute bana baza na ba kimi na bazamba ba misusu ba kimi na bebale alors tozomona suite ezate yango présence na biso lelo bomoni to marqué ngo lelo to komi wapi to yeto lobela situation ya Yumbi tozotuna ba kondi situation ya Yumbi et komi sikoyo wapi tozana niveau nini parce que ba kondi bazali tozolanda ba communication ba kondi nde bazoloba mais jusqu'alors bazokosa biso mais ministre intérieur à lobby bazuba disposition nyoso pour Yumbi qui nie kota qui ministre à lobby que a eu disposition nyoso c'est que to suite c'est que Toyoki suite mais pas tous les lots. Il y a des jours. Les jours nini. Les lots, je crois, ça mardi. Batu semaine où tu as fait une semaine, batu bakimaki, batu bazana ba isilo tout ça. Batu bazana bazamba bakimi na banganda. Alors aux autres batu bazi solution. Batu bazi solution wapi? Non, solution exacte. OK, donc maintenant ma solution dozo kita ce que solution zo mete. Tant mo boule salami administrateur akufaki na conflit banoni na batende. Batsemi administrateur en donc jouer intérim ndeko Olivier Ozaki Soda a joué intérim n'est pas aussi le deuxième administrateur na yeba qu'est-ce qui se passe ni les autres entre tous les deux administrateurs wana bazaka kuna na Yumbi ni école ka juste kuna na Yumbi non problème eza boy c'est-à-dire tango massacre salemi talaka caméra na biso tango pour ça bonde tango massacre salemi ba kondi ba juger bon que bon awa tozana stade il y a des tribus. Alors, pour ne pas makambo se répéter pour la deuxième fois, alors il faut que mutu moko azala au centre. C'est-à-dire que tu soldat a joué rôle il administrateur. Nde bazola ki biso papa wana le colonel Olivier ba ki bati a joué intérim. Le cola até principal, c'est-à-dire adjoint zate mutu mususu zate yene mutu a joué intérim. Alors que intérim maison que intérimaire na yezo salema malam. Dans une année tokoki une année lelo brusquement tomoni baza ko annoncer biso ate mususu aye ate auti wapi na mobeko normalement il faut basambisa nanu batu baza coupable bakangama après tout batira biso ate wana nde sikoyo togo yamba ate wana normalement stabilité côté mais pendant que basambisi batute pendant que loko moko salamité to moni brusquement kaka boye ate azoya et puis ba annoncer batute ate brusquement a commis dans 12 km ce qui 35 km muta commis mais a commis azokende wapi non aye Yumbi et paraît-il que ate ya Yumbi bon est-ce que bogo yamba ate na mboka batu ba yebite et puis bon installer ate la nuit papa tolobaki et pas na biso ekoleka te soki bakosambisa mutu te bakokanga mutu te ba responsable bazali mutu ande ko gouverner province azali mutu ande ko gérer makambo nyonso azali alors il faut batu ba passer nanu une étape ya procès après de ba installer AT biso to boyi ATT mais il faut ba samba nanu c'est ça problème na biso OK tozo pas na yo tozo na ndeko auti fraîchement du village na Yumbi ndeko na biso mais quand on expliquer biso clairement yo outi fraîchement nini ekoleka réellement na dossier ba administrateur ba atemi balé na Yumbi est-ce que oyo ba nommé asika oyo aza normal oyo azalaki wana nini ekoleka jisi. Merci papa journaliste. Je crois na uti na mboka na ye awa biso tozo mona awa pas sezo lekela biso na mboka toza na moto akolobela biso te ata moto moko azate na ya wa pona kolela tovandi les trois tolali na biso il faut opposer ça bien to fandi les trois ouais na Yumbi na province ma Indombe pas na ndeko biso na Kinshasa wa voilà donc tozalaki na biso na Yumbi bien les trois tovandi na mboka tango tovandi kaka boye na ba 6 heures tellement biso tozalaka na quartier ya Monkonga tomoni kaka bato baye ko beta mololo baye ko enlever Olivier na nezali administrateur o yazali intérim ya soda o batiaki biso
eza nini on a kano rapide moko yeko lever Olivier bakene na ye wapi to yebite to bandi peuple telemi to komi na territoire koma boye eza ya kokangama to ye kokoma na ndako kwa Olivier na ndako kwa colonel to koma boye to ye komona groupe oyo ya ki 5 personnes mwasi moko na mibali mine bakimi na kati ya na salon ya Olivier to kome ale to bandi koyemba banzembo kaka na maboko mibale ba image ezali maboko mibale kaka oui ba image ba komona wana ezali mbala moko Olivier azalaki na kati ya ndako aye kofungola porte eza nini makelele boy mbala moko bango baye kokanga Olivier ono biso to yake pai na yo awa me yo bomba biso bato bayawa bazolanda biso bazolanda bino ici c'est ça nini donc Olivier ayebi te ke no bazolongola ye bepe baye ko lever ye c'est-à-dire biso peuple nde bato to ye ko sala ke no Olivier comprendre mbala moko baye ko benga réunion d'attente moko bo to bimisi ba notable na biso misato oyo bakota ki na réunion wana to dénoncer boy Olivier ayelaki biso awa po biso toza na biso bato to mikufelaki babo bayaki ko boma biso toza na problème et ça problème au que non monde entier bayebi massacre ya Yumbi génocide ya Yumbi mais biso toza bato toza ba victime ya makambo ngo au lieu que l'état soutenir biso mais l'état doit appuyer lisusu kaka bato o baza na gouvernement moto oyo aye ministre de l'intérieur aza mwasi asala n'importe ya ngobila gouverneur comment na ina ministre de l'intérieur comment na ezali boteti mwasi wana banda n'importe ya ngobila lelo azaka ka wana tozo mituna boy toyokaki balobaki keno likambo ya kosalaka moto lelo asali lobe ya kosala sibala kosala lisusu te il faut balongola ye banda moto na vadi c'est-à-dire ye moto azalaki hauteur ya koboma biso banunu toye basali réunion wana bien mbala moko to réclamer to lobi ke papa na mama na yo ndenge boyaki yo biso to kufi awa omonani te même nani ate ba ye wana premier to zalaki na problème wana to benganaka ye po to lingi yete to lingaki yete na premier étape ba ki kwa installer au moins 6 mois oyo ba yaki po longolo Olivier to boyaki lelo ba ba songisi lususu kaka ye biso to commune sécurité grave biso to kufeli tozo mona l'état moko oyo ye para bito pona kosunga biso ezate soki ezalaki nzambe asalaka te pona mai ndenge pele ezalaki munene te nde tozongaki ata na mboka te lelo toyepe na mboka tomeka kotalisa ta ke no tozonga na mboka na biso ta mboka na biso tovanda bazoguma te puisque biso na gouvernement toza ata na moto te ya kolobela biso toza bato oyo toza na biso ya se toza na motu te siko ate wana Olivier na minute oto azawa Olivier bayaki bazwaki ye esika bakende na ye toyebi te mais balobi boye ye Olivier aboyaki comme tempéré aboyaki konzima décision vice premier ministre intérieur o anema administrateur mususu via mibeko ya l'état ye il fallait ndimana no mondeko musu akota bon réclamation après donc ye aboyaki kokende aboyaki konzima décision il y avait peine c'est ça lokuta il faut boye bakaboye ke non na batende baza au moins na 11 ba leader o baza na gouvernement maloba na biso lokande to na moto teta na biso toyeko baka bato kwa tina te lokwa biso boy nde toyeko banana kondima biso bona na banunu yango bozo ba sénateur toza na moto te toza na moto te oh toza na moto te to na moto te OK ndeko na ngai posana na tozo ngi pana ndeko ngina le baboyi AG Olivier na AG banomi wana AG banomi sikomoni nani ate banome ya sika kombo na ye kitoko ndenge nini yake ake kofanda na ndako ya sénateur po bien population bozo tshé lumbe mais ngai vomelo esala nga pasi je regrette beaucoup na façon ya ba dirigeant na biso o ba memela makambo eloko na kongo senga liboso na senga na gouvernement central depuis massacre et salama na Yumbi le 17 et le 16 le 17 décembre il y a 2018 totikala nous komona ni présence ya autorité politique ya province ya Mai Ndombe Anyata na Yumbi bayate
bah ya même pas que ça la constat que bakufa qui réellement il y a eu des morts jamais. Donc lesquels biso ka komona nomination ya administrateur oyo aza soi-disant nommé na province ya Mai Ndombe. Alors, on les a consacrés na milimo ya ba oui. Pourquoi? Tozo ba mutu tembo ka o eza biso nyoso. Il faut pas respecter ba oui parce que bango ata lelo ba konzata baza bana lobi pe ba kufa. Siko bino tamba te administrateur asikawana na akala. Pour nani boy administrateur asika kota parce que bana bana jouer intérim ndeko na ngai. Biso to boy administrateur ya sikate. Souci la biso ezani. To senga ki commission moko neutre et diriger territoire. Commission neutre wana ezala militaire parce que militaire aza église au milieu du village. Aza ni koto. Batindela kibiso colonel Olivier. Colonel Olivier a été paix na territoire ya Yumbi et ça li ke batu ndam basa nini bazonga. To za ki sans problème to boya ki colonel Olivier te. Et lo koni siko Europe sa biso passe. Baye continue la biso administrateur territoire. Administrateur territoire au batinda na territoire ba annonçaka ta mutu 2 mois avant que eza mutu moko boye a uta na province boye akoya. Mais si bitima comme ça batu ba fandi ba mona kaka bokita na libongo mutu moko aye baye ko lever administrateur azaki wana. Nani atindi c'est ça le problème. Mais Moutane administrateur et vice-premier ministre de l'Intérieur, non? Oui, toujours gouvernement provincial, il y a Mai Ndombe. Na ba politicien, il y a tribu Moussus. Parce que biso na gouvernement oyo. Il y a batende. Non. Kitoko wana azana mutende be banunu. Na ebie kolo na été azan ni mutende nu mununu mais envoyé par qui? Très bien. Problème na biso za wana. Biso toza na besoin to boyi na biso batete batinde la biso ate mais kitoko wana yete. Okay. Colonel Olivier bakei na su bakangi to boyi te. Mais toza na besoin ya ate oyo akozala netre bazui adjoint na ye. Tribu Moussousou adjoint tribu des tribus wana. Moko azala netre comme titulaire et puis les deux bazala ba vice pour ba diriger province territoire. To ikondimate mutu moko boye kaka toyebi ete parce que aza envoyé par batu moko boye ba diriger biso et puis chose des étonnant biso na Yumbi to sali marche cité za Yumbi na Yumbi to sali marche to lobi yete peuple eboyi babi lokwa to ezake formé te to yamba ete bakiti pour vous dire que eza complot organisé bakiti ti ba komi na mungama eza secteur parce que na territoire Yumbi to na secteur moko na mungama eza secteur bakiti ba installer ye on a des images oyo kolekisa na TV ko balancer kuna ezake kolo mususu te 100% batende bakei na ate ba installer ate nana kede ko installer kuna ministre intérieur ya Mai Ndombe vice ministre intérieur ya Mai Ndombe toujours la dame na ebi pete to banga pete ye kaka muto o créer ba problème parce que tant komi na mungama bakomi na mungama ba installer administrateur ale bango na mungama basali fête ba image zo le kala bandeko ba mona bazo yemba même que on a gagné 11-0. On a gagné 11-0 pourquoi? Parce que ils ont des grands messieurs dans le gouvernement, ba gouverneur, ba ministre, ba sénateur, tout province non ça dirigé par ba. Ce qu'on bien ba nounou. Tout ça dans la mutu mon côté. Et puis chose étonnante. Administrateur au batini na Yumbi po azala, administrateur ya cité Mubimba. Baké kolonge na ndaku ya sénateur Mokelo. Oyo pe aza motende na mboka ya batende. Alors, biso to pe sa mutu bon confiance. Non, il est pas pour nous. OK, ndeko nga pousa na boye. Yo skora onyo so bandeko ba lobby. Bon, là na o ba lobby, juste na o bakisa kaka. Ouais. Tala caméra na biso. Saka ba jou. Donc na part ya gouvernement na biso congolais. Ouais. Ils ont sabotage parce que ça sabotage pour la biso ils a passe pour na biso. Pour le moment, il y a des familles oh lelo etika ka mutu moko. Famille mobile etika ka mutu moko. Famille musu etika ka 2 personnes. Ba musu bazala ba tisiko bana ba mai. Mutu occupé bango azate. Ba ju pa tout ce qui ba kangi. Justice est salemité. Voyez ko zoa ate pour installer d'une manière frauduleuse. Les rituels et ça les maka. Il faut les deux rituels, les deux communautés ba tenir na nous parce que contre voilà et ça ba tenir na nous. Faut ba rituel et ça les maka. Sans rituel quoi ce soit
bazo mema ate d'une manière frauduleuse. Justice c'est ça limité. Et en plus bazo zo mutu ko azaki kotia paye comme ate intérimaire à la militaire. Ba longula ina ba soda na nyoso ba keni. Bazo lukanini. Bazo lukanini. Ok, merci Bandeko Balandi. Nous sommes en direct de Yumbi. Nous sommes à Kinshasa, mais nous parlons de Yumbi. Professeur Maïndembe, Bozo Yoka, moi, Banyamou Nyamou Ezakuna, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, à lobby, à sa disposition pour être Kimia, sécurité zone à Yumbi. Bango Yeyo, Ndeko Aouti en direct de Yumbi. En direct, à PC version de fait, donc, Makamouzo ne peut pas me donner à Yumbi. Toboyi, troisième massacre na Yumbi. Parce que oh baba prémédité tout sikoyo ata mutu moko ata renseigner na bakangité ndeko nangai oko posa na boye oui to ba dossier ni Yumbi yango siko na minute oyo boza niveau ni nazo regretter makasi na badiri ya VPM alobi bazwi situation nyonso na maboko ba maîtriser yango or eza loputa batende bazokosa lokola Gentini Ngobila aza gouverneur ya Kinshasa azokosa ye ke makambo nyonso po batikala kokende tata ye moko Gentini Ngobila akenda te mais azokosa vie pe balobi situation nyonso eza maîtriser or lobby batende ba saccager bilanga nyonso lobby ka oto ba lelo eza mardi lobby lundi ba saccager bilanga nyonso après ka départ ya Olivier bilanga nyonso banini zaki saccagé par les batende o bango koto na Kinshasa bazoloba ba maîtriser situation on va maîtriser on a niveau nini yango nde tolinga toyeba gouvernement atika kokosa ka bato surtout ministre faut pas sérieux VP mokolo ba makambo eza bongo te réalité olobi réalité tozo kosa est-ce que ministre akoyi kokosa ok ndeko posa na boye ndeko no mutema ngina tuna yebo ndeko na ngai banda makambo yango ya Yumbi ekoti gouvernement oyo asika oyo ekoti est-ce que ata conseiller moko c'est que na Yumbi a vérifier hein ata vice ministre intérieur ata yemo titulaire atikala ici au moni délégation moko ya Kinshasa awa ya ministre national intérieur qui tuna pas na bien na Yumbi eloko moko te ezokamusa biso toza na passe bato bakufi bandeko na biso bakufi neti biso to ba victime ya bato bakufi toza kokamwa président de la république Antoine Tshisekedi Tshilombo Yumbi bavotaki yo bana Yumbi bavotaki yo tolingi koyoka makambo wana te yo moko zwa responsabilité yebisa premier ministre après sa injonction na ministre de vice premier ministre ministre intérieur na adjoint na bazo sala complicité na gouvernement Maïndom tant bato ba boy nomination na les 3 conseil ya sécurité zaki na Maïndom kuna gouverneur aboyaki makambo wana lobi ba retirer loko na bango or ba kosi biso ba retirer yango te bazu mutu wana ate wana titoko batie na Mongama village ya batende dali à 100%. On a cité à Yumbi azate bakosi bato lokola bakosi bato abenga ki bato lobi ba uta Yumba kende parade kuna tozana ba image tozana ba document nyonso zawa to kotindela bino boleksango zaki lobi lundi le 17. OK gouverneur na bina Maïndembe ko beneza kanani d'abord biété to yebi comme to yebi gouverneur te. OK maman pour ça maman yoza mwasi yepoza muta Yumbi kaka oza munono me batende na munono ni ne ko kana professeur no relema oza accompagner ba mibali baza na kanda makasi bangoli kana na Yumbi kuna toza na niveau ni mkomolelo bon papa yango nde eloko ezo sala actualité yango nde eloko memi biso awa na kasi ça fait une année to yaka awa kapona oloba problème ya massacre ya Yumbi mais tozo constater que na mawanyo sur la motema ke une année après et là au mot réseau salamati de tozo yeba te soko territoire ya Yumbi ba détacher yango na ba territoire ya RDC parce que toza musika te na Kinshasa yango nde eloko to senga président de la République na ke non la pesa non ba fe ndenge ezoleka c'est que après makambo wande eleki tout le monde rien ne marche rien n'évolue de totelemi na biso na Yumbi tozozela bafungola procès pour na makambo eleka bato bakufe belé eza eloko moko o mbato babungiti tozela procès mais jusqu'alors papa na Yumbi pour na dossier ya Yumbi eloko moko ezosala matin na sens ya enquête na sens ya procès ya justice mais population bavandaki ka abandonné à leur triste sort kaka sibitima boye équipe moko eye ono toye ko installer ba AT civil ba remplacer
colonel au batiaki militaire pour calmer la situation. Puis colonel on a ça qui moussa normalement. Et puis moussa est comme on a soukate. Et la population le bino mais on est comme complot pas nini biso to vandi ba équipe ko ya sans que ba viser biso sans que to yeba équipe yé kaka auto remplacer soldat. Ba mona ka clarté ba vite makambo biso to yebi angote. Parce que tout se prépare. Biso doit qui préparer té équipe wana ezonga. Ok, bande ko balandi botu kolanda bongo mama. Ndinga uti ko expliquer sikoyo to komi ko chiter na émission na biso to pesa ndeko nyoso za awa maloba moko ya suka. Or Solana VPM, Solana VPM. Or Solana direct de Yumbi, Solana direct de Yumbi. Or par Solana président de la République. Parce que Yumbi ango na Solana ba jeune moko ya Yumbi ba senga présence ya chef de l'État. Akitakuna parce que l'élection salama kiti lelo changement ango réellement ba na Yumbi bazo mona ango te. Ba senga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akitakuna to la visite ya courtoisie. A Solana ba na Yumbi ye moko ayi ba nini koleka parce que na sima tout autour na yo batu yo tie peuple congolais la confiance à Batumingité. Il y a un ébissio, papa mora le bagaille na birin, eux autres la béton. Moyibi, na corruption, na cop. Ndeko nanga yi message na suko ko pesa bande ko ba na biso sikolo. Tozo lancer message pas président de la République. Tolbi boy, biso bana yumbi, tosi to lembi. Aventure ezo salema mingi, manœuvre ezo salema mingi. En complicité ya batu ya province ba autorité province ma Indombe. Alors tolingi présence ya yemoko akita si place amona nini ezo leka na mboka. Batu abike kimyeza te. Soki kimyeza boye tozo mona ke toza pe kimya. Circulation za normalement. Classe batu bazo tanga te eza na bana nano babungi lelo tolo baboye. Bana lelo non baza na zamba o batende bazwa. Ti lelo bazonga te. Ba retenir bamoni deux filles je crois. O bamonani mais baza plus de 7 ou 13 onga na yebi na mutu nanga bazana na zamba alors bolobi ke bato bongo mboka eza kimia et puis bozo ba ke bato bongo bakotanga classe famille ya bato wana papa tolobi eloko ezate soki balobi kaka ke ate wana ko za installer au moins ke ba installer na mongama nde ba installer wana ba komisa mongama territoire mususu nde bazolinga ba komisa wana et puis ba komisa ngope mais ordre mission na pe ba yaki nango to yebi ngote so boye na ordre mission bo installer mutu na yumbi oh to boyite. Ok, ndeko nangai message na suka ko pesa bande ko tibala na biso sikoyo to ko shitira makambo etali yumbi sécurité zali est-ce que yumbi yango kimi ekoti to ko ezala minoko na yumbi sécurité ezate kimi ezate départ ya Olivier violent to bazuye ko memaye ko yibaye ndenge batende basali complicité na vice premier ministre de l'intérieur na adjoint naye na gouvernement provincial bango nyos baza complicité contre peuple banunu bobangi parce que batende batu baboma ki baninga biso boma ki bangote président de la République tozo Félix Antoine Tshilombo garant de la nation et de bon fonctionnement des institutions zoba prérogative na yos constitutionnel yo moko comment la yumbi to lingi to mona moto musulute otie la biso ate azali neutre azala militaire pour calmer et olandela opesa injonction procès et salement dans le média après procès de quoi installer et na te neutre otie en adjoint monunu en adjoint motende pona otie kimia to lingi to za na kimia to za la biso nyoso bomoko lokola kunan boti ate azepa batende avant nanda kwa sénateur aza motende député provincial motende député national motende bango nyoso baso beloko wana te to lingi justice salema ya solo ba commanditaire bazali toyebi bango ok tous de la peine à vacances parlementaire oyo comme besoin député national l'Assemblée nationale a la biso vrai rapport dans l'Assemblée nationale wana aza motende député provincial na province ya Maindombe Nimba aza motende député national nani Mbanga Randos aza motende ese Mbanga sa alobi pona na yumbi ese alobi makambo ya bien pona wa yumbi azo soutenir tribu moko baza trop tribal gouvernement tribal le président de la République to lingi to mona mungu soute comment na yumbi oti akimia la yumbi ok ndeko posa na boye oui pesa message de bandeko tibala ndabiso sikoyo yumbi yango sikoyo na minute oyo est-ce ba ministre provinciaux banoni pe bazali na gouvernement nyonso na complot na bango ndenge basalaki ndenge gouverneur oyo azalaki kuna na Maindombe ye nde mutu aboma bato lelo botie awa na complot oyo gouverneur oyo batie kuna aze ticket
aza ta na eloko moko azosala boye te oh elilingi ye moko azoloba ngo boyepapa tofanda na ye alobi aza étiquette nana azodirige province wana kasi province azodirige ka gouverneur bilaka ye moto azogouverne kuna zilana ndeko nanga zilana ndeko bandeko bakolanda biso bone mission eza plus suivi ngobila aza gouverneur ville de Kinshasa ye pa kodirige ka Mai-Ndombe atie étiquette na vice gouverneur ya Mai-Ndombe Motende mwana nkasi ya Ngobila bon gouverneur siko azui mosengele moko étiquette atie wana gouverneur moko alobi na biso papa nga naza étiquette naza na moyen ya ko gérer likambo oyo te message clé na bandeko bakolanda biso siko mpona 200 yumbi message clé ezaka ke président tozosenga kaka président akoma mpo baniveau nyonso oyo toza lisusu na niveau ya confiance na bango te ndeko na ngai yo plat bien ngo robeta sikoyo après na bigena yo ne toza boya wa bandeko bakolanda biso en direct Kinshasa Congo Brazzaville partout dans le monde dossier à yumbi on a bandi yango kala to bandi yango pe kala mais balingi suka ba vérité des choses message à suka bolobi ke bozala confiance à moto moko te ye moko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi kitakuna asambisa atia kimia atika bien moto bino boko gérer na ba adjoint mutende na banunu message na merci messieurs les journalistes message clé nanga eza pour que la paix ezonga na territoire ya Yumbi toza na besoin ya implication ya chef de l'état na dossier oyo parce que batokotisa ba lettre na ba niveau nyonso au moins okoti mukanda awa tango leka bazion ba pasoli ekokoma lango te parce que ils ont fort bazala batu na bango basi batika ba service so monika document moko ya ba nunu le pasola yango alors chef de l'état yonde solution na biso ya suka tozo senga kimia wana ekouta kaka epa na yo et puis deuxième chose babilanga ya bandeko na biso oyo basalaka na mboka nyonso eza récupéré pa bandeko wana parce que baza na bakonzi nyonso bato ozotangela ngai soit disant député provincial alekaka na mission oyo kofinga banunu so arozala pour banunu ndenge nini ye c'est monsieur là Nimba de Mantele il s'appelle Nimba de Mantele aza député provincial oyo asala campagne kaka na bamboka na bango tika ayebi makambo ya Yumbi te ba député toza na bango OK tu passes maman parole Maman, yo message na suko ko pesa pote kimia ezonga kuna na Yumbi banunu batende to sape bande côté to sape famille nini eko kabola biso nini diviser biso nani aina molimo wana ya mabe ya kokoti to bande goma na biso po ete kimia kota kuna na Yumbi. Bon papa journaliste merci pour la malobo pesinga na linyina loba boye po na nga likambo oyo poke kimia ekota eloko liboso ezali ouverture il y a procès mais ça quand même eloko elandama na monde entier mais siko il faut que bato responsabilité za établi comme ça ko tia mutu nyonso na ba droit na ye on les a point liboso et puis point wana ezala évoluer bien ezo senga implication ya chef de l'état parce que biso to remarquer que eza déjà na circuit moko salami pour étouffer information ya problème ya Yumbi. Alors, biso toza ko s'adresser directement au président de la République étant que garant des institutions. Bana Yumbi bazo tuna yango papa obosani biso pona nini biki rouge na Yumbi ko koma mko nini inane yango et c'est connu. Donc kanisa likamona biso Yumbi eza à 350 km de Kinshasa. Tout le monde a kayenga kende ko secours na est. Obosani biso pona nini yaka yo moko oya ko mona réalité parce que bato baza tout autour na yo baza na moi complicité moko boye na makambo ya Yumbi. Donc eloko ya ngina lobeza yango. OK ndeko na ngai pusana boye message na suko ko pesa mais na lingo yo pesa message mingi pas fait peine vice premier ministre en charge de l'intérieur oyo aza pour la sécurité mboka Congo oyo pas na ndingisa na mokolo to ko nommé administrateur du territoire message direct à Rolanda Osiko mais message pas VP mais ça eza des tribus là qui n'a problème mais tribu moko et massacre qui ba tribu mususu potentiel ça la quitté peut-être azara quitté ceux qui azo ebaté na rappeler bat bakufaki plus de 900 personnes au bakufaki dans 2 jours bat bakufaki plus de 1000 et quelques personnes bakufaki alors ikamwana ezali comme mukete
ndenge nalobaki te eza na bato oyo na famille mobimba moto atikaka ye moko moto wana morale na eza ndenge nini morale na eza bien te ti ndenge akokufa morale na ezalaka bien te assistance ezate aucune assistance. Est-ce que c'est un membre du gouvernement central ou le gouvernement azate la centrale ya Kinshasa ye kuna bazate Congo ba mususu ba ndeko na biso mususu o ba kimaka na Congo Brazza ti lelo baza na Congo Brazza assistance ezate justice ezo sa musala te tozo senga ye ministre wana ya affaires intérieures vice ministre azwa nanu makambo vice premier ministre azwa nanu musala na ye azwa musala na ye atala koto te asala musala na ye et directement alongola no ba ate wana atia kimia za na province na biso tozo linga toza na kimia tozo linga problème te bato bakufi juste ça musala nango. OK nazui ndeko nanga aza en direct de Yumbi ndeko nanga yo uti en direct kuna ba congolais na ba constitué ba Rolanda biso vice premier ministre en charge de l'intérieur o ateli ba solo wana a Rolanda biso siko message nous avons repesa bande ko to Rolanda biso pour être kimia contre la Yumbi. Merci papa journaliste. Je crois na loba ki an ke na uti na mboka na ye awa pona kopesa ni sote zo leka kuna nazo tuna président de la république pourquoi massacre oyo yo yebi likambo yango te na époque ya Kabila balati si yo problème yango ke non soki yo sambisi malamu te yo oza problème il faut yebaka ke banunu bazali pe bato na yo peut-être bino ozo yeba te. Alors tolobi boye papa président longola makanisi oyo bosololaka na ngobila pour le moment yo kotia te ke ngobila ndenge azali gouverneur azalaki mpe na mai ndombe kuna asalela biso eloko te kokanta te keno awa kosalela mpe eloko. Alors tokei papa Vital Kamerhe toyebi baplace na bango nyonso tu Mayo Mbanga Randolphe nani Mayo Mambeke nani maître Mayo aze pa na yo dossier nyonso tu ya Yumbi soki ye toyokaka bango ekokoma te mpo yo ozali moto ya Mayo papa longola nano molimo wana Mayo pasa monono Mayo za motende oh tokei na baba député Mbanga Randolphe aza motende toye kozwa nani gouverneur ya mai ndombe ngai na Yumbi ngai personnel botalanga malamu na bengaki gouverneur ya mai ndombe ye moko moto azali na mibeko ya kopesa benjection na ye na bengi azo répondre ngabo na benga bakonzi osino take bato azokima papa ozo benga guerre na mboka alobi na benga bakonzi yo mokonzi yo yes na tune bo yo moko za mokonzi ozo lingo benga mokonzi nani ngobila puisque yo lobaki bien que ngai nazale étiquette yango tozo beta sete na biso papa président papa pardon kotala ba lien ya politique ete tala pe ba humain oyo nzambe pe asali tozaka ka batu kanisa ta mwa mukeke no tozalaka pe na ensemble lobi pe gouvernement kokita okozala pe ka na biso. Pardon papa tala pasi na biso bana ya Yumbi surtout soko ko kabola biso ta territoire yango po basi bakamboli batende bakamboli de ta territoire en deux pona ko lakisa tete ke batende bata bato mabe mingi biso lenge biso toza na pasi to kabola mais bino bato boza na victoire bo kaboli po boza d'état ya makasi. Pardon président to senge pa na yo osunga biso procès ya tribunal esalema et puis nazolo baboy et pas ya moto to simba dossier na biso ya Yumbi ya massacre ya Yumbi na nani direction ya militaire voilà papa yo moto simi mibeko yango toza bato tozo landa yo pe pardon kosala te po na mbongo landa makambo yo obandaki na yango liboso ko changer te message na biso ezaka kawana. C'est bon. OK, merci bandeko balandi to comme wapi ndenge to mesana ko sola masolo ba yimboka ezaki ba jeune ya Yumbi bazana Kinshasa wa bandeko musu bauti en direct de Yumbi passe le kimingi vepe malobaki ke kimi ekoti tozi ba disposition pour être kimi a calmer contre na Yumbi bandeko ba ya ba bilobi bilangi kangami balobi lobi moleki mobule salami Yumbi enfer plus enfer les autres ça enfer mais ce qui ne comment encore l'information oyo ata vidéo oyo a même la chef de l'état
parce que Yumbi est na Congo batende banunu basa ba congolais ni ne ko la carte ba ne bomana makambo biso za na ngota Congo tu bande ko kala kaka siko to mo Congo kala ezala ba boy mais to koli na mboka o to ko jamais vice premier ministre en charge de l'intérieur dossier comme na tourna yo to yebite yo to benga na suki wana mokolo malelo tikate kimia kolo ezala na bino lobby